la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Mbote na bino totombeli bino bolandi bolamo ya télévision ya bino tozwami awa na cathédrale Notre-Dame du Congo. Place tozwami mokolo lelo ezali te pona esengo. Pinzoli ezali kotanga pona engomba ya biso ya Kinshasa mingi penza ekolo mobimba République démocratique du Congo pe Église ya Molongo. Tozwami na cathédrale Notre-Dame du Congo. Cathédrale ye Tata Laurent Cardinal Mosengo Passigna azaki bongo archevêque métropolitain asuki simosa na ye bo archevêque émérite kasi cardinal na ye ezali ya seko Tata Cardinal toye awa boye pambate ngongeza ko banda misa makosambela ma awa boye ba bengi ba Kristo banso banganga nzambe banyango tokokota wapo ya kolanda milulu ya misa na banzi bino mo bomoni ba décor awa na lobanda ya cathédrale mandalala ezali kolakisa elembo ya esengote kasi ezali kolakisa elembo ya boleli ya mawa eyezwi bana ya République démocratique du Congo lokwa na uti koloba pe ya archidiocèse mba Kinshasa na ba paroisse inso okokuta mandalala batie yango na kati ya ndako nzambe okokuta elilingi to photo ya Tata Laurent Cardinal Mosengo Passigna po ya kokanisa ye bongo biso na bino tokoyeba pe kosala visite awa na kati ya cathédrale Notre-Dame du Congo tokoyeba kokota to soki tozwi libakulina tokolakisa bino pe epai wapi ba kundaka ba archevêque ya biso ya archidiocèse ya Kinshasa Tata Joseph Albert Malula pe Tata Cardinal Frédéric Etu yepe azali wa bongo esika pe ya Tata Laurent Mosengo déjà bazali déjà kobunda boni bakoyeba kobongisa yango bolanda mwana mama télévision tokota na kati tozwami awa boye na malita tokoloba na kati ya cathédrale Notre-Dame du Congo kasi esika batata archevêque ba pema tozali bongo na recteur ya cathédrale Notre-Dame du Congo ye wana nde akoyeba penza ko expliquer biso pe na ba image bino banso balandi ya RTCE pe mwana mama télévision bokoyeba kolanda maso mese abe totombeli yo mbote pe tobi mes condoléances. Merci mbote na bino pe mbote na balandi. Okoyi kolakisa balandi bayeba kolanda biso na etando ekie esika tozali boye na mwa ba explication mokie pona batata archevêque bayeba sida batika biso. Awa tozali na kati ya cathédrale Notre-Dame du Congo na côté disons il y a le boka ya mwasi ya banganga nzambe to basala la misa esika wande bakundaka ba episcopo ya archidiocèse ya Kinshasa ba episcopo lokumu awa tozali na tombe ya Tata Cardinal Malula tozali na tombe ya Tata Cardinal Etso pesika wa episcopo cardinal ya Misato Tata Cardinal Mosengo yepe tokokunda ye bobele na esika oyo kasi mwa misala ya kosalema po ya ko aménager yango malamu po akoka kokundama na ndenge ya lokumu Tata episcopo ambongo pesa makanisi mosusu po ya misala mimi kosalema awa makanisi pour le moment architecte bazé ko étudier makanisi yango tango kozala près nde ya kopesa aval pote misala ebanda kasi kosala mbango pote tozala mikolo mingi te nzoto ya Tata Cardinal ekoma awa pe milulu ya kolela ye salema bongo misala eza déjà prêt pote tokoka kokunda Tata episcope.
Merci mingi pour l'information parce que tungi sai bande ko babi aya zali archevêque émérite bamsu bazaba ale msu ba ki otike na Saint-Pierre bamsu ba bino ba ki otike na Sainte-Anne lokwa Sainte-Anne ezali cathédrale ya biso penza ya liboso a na archidiocèse ya Kinshasa bamsu ba bitan msu ba ki otike na Saint-Léopold donc ba Christ bazaki ko beta pour bia za na émérite est-ce que mérité ba kunda na cathédrale te zabongote archevêque nyonso oyo akambaki archidiocèse ya Kinshasa azali elengelami te akundama na esika oyo bango banso lisanga kutu tokobongisa esika po archevêque ya biso ya liboso ya Kinshasa ezalaka kardinal Malula te ezalaka monseigneur Scalé ya kufa na Belgique bakunda kuna na Belgique kasi sengeli tobongisa esika po ya respecter histoire tobongisa esika elembo ezala te tala épiscope ya lokumu ya liboso ya archidiocèse ya Kinshasa comme na monseigneur Scalé yepe awa tala esika tolengeli toki kozotanga mosusu ba relique tolengeli pe esika ya toloba tombe elembo ya yangwana archevêque ya liboso ya Kinshasa ya mibale Malula cardinal Malula ya misato etu ya minei Mosengo pe ya mitano te ndenge baolanda na wana moto ezalabana bakoya sima bayebate ba archevêque nyonso ya Kinshasa bakundami esika moko awa na cathédrale Notre-Dame du Congo. Donc tata épiscope émérite cardinal Mosengo akokundama awa esika ba prédécesseur na ye ba kambaka archidiocèse ya Kinshasa bakundama bango banso bakundama esika yoko. Tomoni na sima na yo abe Camille Esika yo za recteur à cathédrale tomoni bakiti zwami wa boye eza bakiti so batu baye pèlerinage wa boye po bazo esika bofandi to eza na histoire nini bakiti otoromona o ezali toki koloba ngwende cathèdre ne babenga na lopoto kiti ya lokumu ya épiscope lokumu ya bango baleka liboso ezali awa nde tobomba yango na esika oyo oya liboso kuna tozali na kiti ya ngwende cathèdre ya cardinal Malula oyo ezali kofandela ntango azalaki na bomoi yango wana oyo mibale tozali na ngwende ya tata épiscope cardinal Etsou esika azali kofandela po okama misa cathèdre na ye kiti ya ngwende ya lokumu ya ye yango wana oya misato ezali ya cardinal Mosengo yazali kofandela awa tope mosusu balenga po ya ye yango wana bakiti na ya lokumu ya ngwende ya ye ya mokonzi to cathédre na lopoto yango wana donc ezali po ya kolakisa symbole ya donc cathédre no me biso na droit canon ndenge sengi to benga ngwa tezali mpona koexplike mpe kombo ya oyo tobengaka cathédrale euti na kombo wana kiti ya lokumu ya épiscope ya lokumu. C'est très important bakiti ya ba archevêque nyonso etikala ndenge ozobeta histoire nango lelo. Oui, ezali très important pour na histoire po moto akoya bana bakoya sima bayeba te tozalaka na épiscope moko azalaka awa komona ye Malula ye na ntango na ye kiti na ye ezalaka kofanda ezalaka ndenge nini ekenda wapi moto na kiti na ye moto wana ngwende na ye bokonzi na ye po ezali na ekolakisa ezala na symbole elakisaka makanisi ya épiscope na moto nde moto azalaka na armoirie na ye oyo ezalaka apesi slogan na ye basine na ye oyo ekolakisa makanisi azali na yango mpo akokamba archidiocèse yango wana na moto asalaka akotiaka yango na kiti ya ye koreflete makanisi wana na kiti oyo ya ye. Donc yangwana c'est bien pour l'histoire que tobomba yango bayeba koya sima bayeba kitu na monaka na yeba te zaka nde kadna malo muta ofanda wana yango wana Monsieur Abe tango la kisi biso na sima olingisa tomoni mbala moko tango totelemi tomoni ya tata Malula Joseph Albert Malula kondo tata Canet Frédéric Etio ngiko lobake esika tokomona déjà ezali déjà kobongisa mapona tata Laurent Cardinal. Alors, oui, toki koloba ndenge wana esika ezali po ya tata cardinal Laurent, mais toki koloba te mbala moko te kozala awa. Ndenge na lobi, ba architecte bazali ko étudier plan malamu kotala, ndenge ni to sala po lelo to kanisa kaka te
cardinal Mosengo te hein to ba pe na sima pe ba cardinal musu ba koya esika esengeli esika ezala baza ko étudier malamu pour na ko créer espace pe ko pesa to lo ba ezala penza esika pe ya losambo to ko sala recueillement to ko sambela po ya bango to zo pe esika moto azala ay ko sambela azala à l'aise na kati esika yango donc baza ko étudier disposition malamu pour akoyeba tokokundaye esika nini précisément bongo masoma leka malamu. Je pense que à partir ya loyi tozo makanisi tokoyeba ndenge nini e ko salema esika nini penza tokokunda tata episcopo cardinal Mosengo. Na libakuli etozuyo okoki kopesa biso ndulu avant que kore ya programme ezali ndenge nini awa na kati ya cathédrale Notre-Dame du Congo. Alors en attendant arriver ya corps to lengeli awa na cathédrale te to sala misa mokolo na mokolo na ngonga ya 18h pe to sala chapelet avant misa to bana na chapelet na 17h30 chapelet kasi lobi tata episcope akoya soki yemoko tata episcope lokomote akotinda to évêque auxiliaire akoya po asambela misa ko fungola milulu ya kolela tata cardinal Mosengo po archidiocèse mobimba akosambela misa a lobi na 18h pe akosengete na ba paroisse nyonso bakoka kosambela misa po ya moko na mokolo po ya kolela tata cardinal Mosengo te mokolo nzoto moi ekoya totondi obotondi pe merci mingi ndengo ndima koleka na etando ya RTCE. Merci na bino pelokola. Bana mama totombeli bino so bolandi tozali kokoba touti bongo esika ba tata archevêque ya biso bazali na pongi ya seko mboka nzambe tomoni tombe ya tata Malula pe ya tata Frédéric Echu tomoni pe ndenge ya be Camille esika limboli pe malamu esika pe bakotia tata Laurent touti kuna kasi tokozwa ba témoignage toyambi ndeko awa boye na etando ya bino papa topi ombote pe oyeba ko se présenter pene ya bayeba kolanda na etando ya biso. Merci tata journaliste nakanisi toza mwana regle makasi mama makasi na ndenge tata na biso ya lokumu tata cardinal Monseigneur tata cardinal Mosengo oyo ezalaki lopango na ye tout le temps akoya awa akosona biso bana kasi yaki mokolo lobi ya dimanche epesi biso pasi munene yazaki bongo tata ya bana pe tozalaki ne ensemble bakolia esika bona lopango ya cathédrale du Congo yango na manso totina maboka kolo nzambe eleka malamu tozali kokoba toyambi mama Paulina na banzi esika tozali bo comprendre mbala moko awa ezali na makusa to na cuisine eye ezali bongo na kati ya cathédrale Notre-Dame du Congo. Mama Paulina mbote mama Paulina tata Laurent tata obofandaki na ye bozalaki na ye oyokaki ndenge nini sango na ye tosika ata kokosala mosala moye kasi oyambaki sango na ndenge te témoignage ni ya momo kuse koyi koloba mpona bomoi ya tata Laurent sango wana pende ezalaki loko akake vraiment epanane kutaki nga toelobi na cuisine azotorchone donc esalaki nga mpasi makasi nani azalaki tata Laurent mpona yo azalaki cardinal na biso cardinal azalaki penda papa na kati ya bana papa ya bani bele donc na minute opo na nga nazomona baobe kwei nayebi te so noloba nini pasi na motema pasi tozali kokoba ba témoignage awa na cathédrale mingi penza basali ya cathédrale mama mbote oyeba pe kopesa kombo na yo papa mbote ngai kombo na nga mama Alpha mama Alpha tata Laurent cardinal atiki biso nani wana azalaki tata Laurent cardinal po ya bomoi na yo en tout cas pona bomoi nanga papa wana banda kosepelisa nga makasi papa cardinal abanda kosepelisa nga mingi surtout na tango ya Noël
au moins mokolo Noël loka yeba ke ezaki fete ya bana mike akozwa bana ya biso nyonso tu asangisi bango esika moko afete na bana en tout cas ezaki esengo mingi yango wana nazokanisa ndenge bana kosangisa bana epesi pasi toyebi ke liwa ezalaka mais epesi pasi makasi tondima tosatandaki na liwa na ntango oteke papa kardinal kwa kutika biso lelo akolala na ndako nzambo eza nsima na biso. Vraiment toloba nini topeseka nzambe tozongisika matondo epai ya nzambe mpo ya lobaki te touti na mabele tokozonga na mabele tellement eloko ezopesa pasi azalaki papa moko azalaki na bolingo ya bato alingaki bato mingi. En tout cas, ça y est que ça différence c'est que oh boye na boye azaki tata milimo penzo ya solo tolinga ki makasi. En tout cas nzambe ayamba ye na boboto akendo pe mape na boboto. Tosisi visite toyaki mingi toyaki tola kisabino cathédrale Notre-Dame du Congo et pas iwapi milulu ya bokundi tata Laurent Cardinal Mosengo Pasinya et ko salema abe Camille Sika directeur ya cathédrale auti ko confirmer biso bolandi pe bilingi boni Sika tata Joseph Albert Malula alali pongi ya seko tata Frédéric Echu et Sika alali pe Sika tata Laurent Mosengo Pasinya yepe akolala na kati ya cathédrale bolandi pe ba témoignage ya basali ya cathédrale Notre-Dame du Congo na banzi bolandi manaka tope programme ya directeur ya cathédrale Notre-Dame du Congo auti ko pesa biso bongo tokotiela bino pe misa bofungo lipenza milulu misa maye makosambelama mikolomiza ekoya okoyeba kolanda yango se na mwana mama télévision merci na 16 km ezalaki mwana mama Ziza Rola Bari Chamala bolingisa lelo na se présenter bongo tokokoba na bino bozala vraiment branché bozala abonné milulu miso ya tata Laurent Cardinal Mosengo Pasinya kokolanda yango awa boye eza na kati ya libota soki libota esika bafandi tokoyeba kokende tina famille tozwa pe ba témoignage ya libota boko bakolanda télévision ya bino mwana mama télévision po ya lelo tolaki bino kasi na pinzoli na kati ya motema. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.